Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, la famille Réflexion. Merry Christmas, na balandinyo sa Réflexion, na libota Réflexion mobimba. Ezanga Suzanne, na ye lisusu, pour répondre na mutuna oetuna maki. Mutuna liboso ezalaki soki. Mwana na ngai akutami alinya bala exemple mwasi to mobali oyo aza na bana 5 abotama pe na ba mama to na ba papa 5 soki na ondima réponse na ngai eza boye ngai na oza rapide à juger te na opesa temps na yoka lisolo ya mwana na olinga na yeba circonstance nini akutamaki nango na nzela na ye po esala ke a se retrouver na bana 5 na ba papa to na ba mama 5 po mokili ya Nzambe eza ba réalité belé moto mosusu ezaki suwe na ete abota na lolenge wana me omona ba circonstance sa vie ememi eti ekumbi eti suki na ba lolenge wana donc na olinga na yeba na olinga na yoka bana pona yeba ndeni na opesela bango conseil et puis kokutana na mutu koyoka lisolo mutu pe na musika na kosolola na ye kokutana na ye toyeba ko juger na lolenge mosusu comme na nzela kosolola tokoyeba ndenge nini na kopesela mona conseil oui avancer to kotoyo ko avancer te tika. Mutuna mibale ezalaki nini? Ezalaki soki kengai nakuti mobali nanga na mwasi mususu soki na olimbisa. Réponse nanga na olimbisa. Mais kolimbisa nanga yi elingi koloba te ke eleki kaka ndenge wana na sama ete. Na olimbisa tokosolola dona opesa pe ba condition nanga o mobali pe faza la frais ya kondima. Yes. Dona nga pena na olimbisa nanga. Mais tokosolola nde tozwa pena tant tokosolola. Po esimba te mobali bovandi na ye neti na kana nga boye na vandi na mobali na ngai for ba 21 years. Eze bele 21 eze bele na libala. Tobundi bitumba ebele tobundi physical fight tobundi et puis bitumba ndenge zalake bato libanda contre bino toloba tobundi yango ensemble donc eza petete ya boye kaka ya boye o so inde te simba te neti nanga personnellement na olimbisa mais kolimbisa nanga ezana ba condition tosolola penza makasi tosolola pona esala malisusu te ozomona tosolola po toluka solution tosolola po toyeba esika nini tongai ubie ye tokendaki wrong pona to result na situation wana tosolola dona mkusenga na olimbisa. Bye bye.